bienvenue sur cluboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Donc, avant la bande déjà, donc, nazo remercier Batunio surtout. Oyo bazako benga ngai pona ko féliciter nga pona ko encourager ngai na 5 minutes oyo na salaki oyo ewitaki koleka. Donc 5 minutes boyebi ezalaka na katikati mais nazo sabino que 5 minutes siko ekomika ya coup de gueule. Makambo susu ona zala na katikati o centriste ezalaka te parce que masolo ndengwana ozala na katikati ezalaka soki oza na mboka moko eza na démocratie neti na France na kobeta masolo ya France ya Belgique ya Hollande naza na katikati mais na mboka na biso na Congo mboka ezali na démocratie te. Donc 5 minutes oyo ekomi ya coup de gueule. Donc so bomoni nga na bimi na 5 minutes ezali po na loba makambu na ndengi na koloba yango directement na koza su na katikati te. Donc 5 minutes ya lelo nazali koyebisa bino soki bomoni nga na lobi o César Ngadi po ni na fingaki, je regrette pas makambu na lobaki, je ne regrette rien du tout o na lobaki sur Kabila parce que fallait na lobandengwana. 5 minutes avec César Ngadi ekomi kaka ya coup de gueule. Ce qui n'a lobby au César Ngadi azako loba azako finga président oyo déjà mandat na esilaki bino morbotala marche ezalaki programmé na Kinshasa et Salama. Bomona wapi na pays o bazol baiza na démocratie bobo ya bato basala marche. Bokeyi bokangi président Félix Tshisekedi abimate bocheli bango basoda banda na tongo akangami moya bimate Fayulu bokangiye Kabundu bokangiye après bomona yango wapi mboka nini ekoki kozala ndengwana et puis bino bolo ba ke ngai ndenge na za bo club wa tout le monde est d'accord na côté la batandengwana mboka nini yango to mona awa Mélenchon azo la marche ne to mona batu ya Le Pen balanda été mais marche basengi autorisation et comique autorisation bolingite bokomi ko tia batu babimate bokomi ko kanga batu oyo mboka nini yango vraiment mboka nini wana. Donc vraiment, donc président Kabila, nga nazoeb sabino, boyo kangai. Président Kabila, soka longo le 31 te, alekisi le 31 décembre, président Kabila ako kufa. Boyo kanga malamu ke président Kabila ako kufa na 2018, ce qui alekisi kaka, atimato imangongi, alekisi 2017, ake na 2018, président Kabila ako kufa. Na kini wana kutu, élection ezanatina te, de parce que vous avez tricherie. Marche eza suna tina te parce que barotiela bino basoda ndenge batiela bino donc pona ngai bokende na makambo yo ya masolo o na lobi donc Kabila za soda alingi liwa il faut akufa likambo susu ezalité net yo ilunga yo ministre ilunga yo ndenge ozala na ilunga ozali mbendre ozali tina te parce que Kabila yango na zomonelo yo ilunga soko ozaki pour Kabila yo salaki élection présidentielle malgré tout ozaki 0,0,1% ozaki élection présidentielle lelo okoma mutu ya Kabila lelo siko ngai na ba combattant na ba massa na ba combattant donc Odombo Bokechwa Yambo commandé so Martin Sali tokiti na kin siko toningo sala marche pas balobi ki makambo finga Kabila ezate mais tozo kita pas to sala marche siko yo ilunga okokote la biso diaspora ou bien okokote la président na yebi ke okokote la président na yo ozomona ke ilunga ozana tina te et puis bato bazo comprendre ba kansa ngai na ilunga tozali na ba problème personnel ngala za na problème personnel ilunga te lingala na biso nde ezali rejeté ceux qui na lobi aza incompétent bino siko bato ba utana ngabo lo balanga incompétent na lingala les années incompétent na lingala tokolo baka kaza zoba donc ilunga baka opesa ye ba pesier ministère ou bien ba pesier PDG ya Miba ou bien ba pesier ministère mususu akokine kozala na ye compétent mais ilunga na ministère oyo ya diaspora azali incompétent. Donc bino mo bomoni makambo eleki na marche 5 minutes ndenge na bino ekomika ya coup de gueule na kotikaka jamais loko mongo eleka donc bokangi Daniel Safou a levé ti le loba zoko mona ete mboka nini yango wana mutaza na droit koloba te liberté d'expression ezalaka partout marche bolobi sala bokomi kocha ba soda Félix abimite bokangi Fayulu bokangi Kapun ezalaka te donc 5 minutes na ebisi bino ekomi kaka po
na coup de gueule. Donc, dès qu'on a le 5 minutes, nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires sur votre site préféré, cleboaoriginal.com. Donc, d'ici là, restez connectés. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. Derrière la caméra et à la réalisation, Beauté Image, le meilleur de Paris. Donc, restez connectés et n'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kabila a Koufana 2018, bon, vivango. À très bientôt.